Balandi radio lisanga na pesi bino mbote eza bino yani kabo matondo nandenga bomesano na maso na biso to mesana kosola na kasa radio lisanga ndenge bo yokaki introduction papa esu akotaki introduction ezaki plus basé sur Pays-Bas siko na ba minute etikali to ko s'envoler na mboka République démocratique du Congo na situation oyo politique sociale pe économique nde to mesana ko ba na tomesana ko discuter na masolo na biso na kati ya radio Lisanga o ezali radio o ezana kati ya fondation Lisanga o elingi loba remensrap bosangani bomoko kozala bomoko na esprit na nzoto pe na makanisi na bato bazokweya na beni ba compatriotes na biso bakweya na beni. Alors papa Yesu je rappellerai na ba auditeur na biso ya radio Lisanga tozape na ndeko na biso oyo afanda na Amsterdam na kombo Kisa Mangedani azape online. Kisa, bonsoir. Bonsoir frère Yannick. Ndenge ni après-midi à lelo. Donc c'est Félix te remercie Zambé, la vie continue. Dans tous les efforts. Merci Kisa. Je rappellerai que Kisa attendra politicologie, donc sciences politiques. Toko kende bongo lelo ko débattre na 23 minutes to zanango soki na okosalango ezala possible. Na université Amsterdam, il faut préciser. Pardon, na université à Amsterdam, donc oui. UFA, voilà. Toko ça moi débat oyo. Alors papa est sous Kisa aux online. Papa est sous Toki que Namboka République démocratique du Congo to banana na likambuya 3 minutes pour na likambuya procès à Moïse Katumbi o ezana koleka na Mboka République démocratique du Congo Toki que na République démocratique du Congo soki moto azui a engagé batu pour na garde sécurité pour na ba raison ya sécurité na ye na famille na ye et koki ko bongama na infraction moko contre l'état ndenge bazo funda ende bakizasyo ezalaki ke azali a recrutaki batwana comme ba mercenaires alors que batwana bakotaki envoie en bonne comment dirais-je na ba voix officielle oui Namboka République démocratique du Congo. Bon c'est le gouvernement ba bige ba kotaki na ba visa ya ba agriculteur alors que bazalaki bato bazalaki ko comploter pour nako faire sauter régime dictatorial ya Kabila. Alors point de vue no ezande nini na ndenge procès o ezana roleka o bisonyo stozana romona agenda politique o ezana sima ya procès oyo ya Moïse Katumbi parce que dès que a se déclaré kaka président candidat na présidence et ko sala procès bimi. Alors point de vue nous andeni après na rejoint point de vue Kisa. Bon moni moni tozana na guerre politique na moment ya Congo. Première chose, le président aza silencieux. Mutunyo salingi koyeba est-ce que oko zala candidat na nini na ba élection ya novembre calendrier électoral exact et to ebi que c'est Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et les autres batia opposition de bali ko sala nini yo bali ko yeba soki élection ko zala mais ce que nous pouvons faire est que to mona ki ba question à recensement et na géopolitique oyo na terme nga ko ba intimidation politique c'est pas aujourd'hui to mona ki ba nini oyo ba opposant bazala qui contrôlait intimidation à kosala ba dialogue national balinga ngote. Donc c'est pas la première fois que Moïse Katumbi est intimidé dango ya tikaki PPRD to mona ki déjà ba investigation que la corruption na Katanga tout ça mais tout le monde que en même temps peuple katangais peuple congolais baza vigilant donc il faut que régime ya Kabila baye ke soki basali n'importe quoi peut-être révolution moko ekosalama selon perspective nanga. Donc ezango ba stratégie ya ko intimider ba candidat au bazana potentiel selon Alors papa est sur réaction hein? Non mais réaction nanga ezo kende ka pending moko na Kishasali eza intimidation de bazo sala parce que
balingi te bazala na ba candidat oyo na misu na bango bazomona valable et pe balingi pression makasi mingi te pona ba élection année oyo donc ce qui ezalaki ke Moïse Katumbi ayaki na likanisi ta mosusu bakende dialogue po batala koaccompagner glissement na ndimi te balingaki batia na pasi oyo so bangi balakisa biso ete justice eza na mboka na biso ete makambo etambolaka malamu eza kaka na ba raison ya visa oyo bato bakotaki na mboka te eza kaka na kosoupçonne bato te na ntango oyo bato baza na position politique moko bien déclarée nde bakomi sikoyo bato bazoluka kosala coup d'état to renversement na ndenge ya mabe mais il faut batalisa biso pe makambo nyonso elakisama même ce qui corruption makambo nyonso eza dénoncé oya premier ministre ya ye moko Kabila ya bato na ye pe ya ndeko na ye oya Panama Papers makambo eza important na ntango bazosimba yango te makambo bango bazokende osala wana ezaka nde Kishalobi eza intimidation ou esengeli vraiment ndenge peuple le choix azotelema eza likambo yo ce qui va continuer eza challenge oyo bazosala na peuple pour eoza pona peuple mobimba nde je comprends ndenge kisha a lobby likambo révolution ekoki koya kokende na ba direction wana po esalete pouvoir ou ezali ekwea na force ya peuple imoko parce baza na volonté politique pe ya organiser l'élection. Mais papa Yesu fumutoto alobi na kin azape politologue local ya alobi que est-ce que bomona déjà ndoki to moyibi to assassin ou azalaki assassin lobi azalaki ko boma bato ako se convertir le même jour ako se convertir akomi mbala moko pasteur d'église akomi côté à la bonne nouvelle. Par là il veut dire azozwa plus exemple ya Moïse Katumbi ou azalaki 10 ans à Salina Kabila a exécuté kutuba ordre Kabila a étouffé processus démocratique na Congo par là je veux dire kundi ma tricherie à 2006 et puis quoi accompagner processus ya tricherie à 2011. Alors c'est même Moïse Katumbi lelo azoko se retrouver dans opposition et puis il prétend que prêcher batou la bonne nouvelle. Alors qu'on comprend on est omoni wana selo fumutoto frère Nabiso ya azalaka mutu ya azalaka na kati ya alobi eza troisième fois donc ya lingaka baniwance tout ça mais omoni point wana natali commentaire na ye mais zango vrai point parce que eza Moïse Katumbi te même Vital Kamerhe a fait les mêmes mais toza na faiblesse moko na mboka na biso soki donc soki olingi kozwa position politique il faut qu'il y ait la majorité présidentielle. Ce n'est pas la nouvelle chose, même à l'époque à Mobutu, malgré Ezalaki un parti, mais tout le monde que les politiciens n'importe où, bazalaka ba opportuniste. Selon Katumbi était à Kendaki na direction wana, quelle est la façon la plus facile d'avoir le pouvoir? Il y a un businessman. Donc, à la politique, mina politique à partir à PPRD. Mais même si à Tiki PPRD, ce n'est pas parce que à Monique Kabila est un des grands monstres, mais c'est parce qu'il y a à l'inique, il faut na salema nino, il faut tout ça la challenge moko. Donc, ils ont un politique. Donc, à se positionner stratégiquement. Des caméras pe asalaki donc ezango ba stratégie na bango ko créer opposition moko bonne. Est-ce que Papa Yesu qui se rejoint question ou répondre à question na deuxième volet pour Papa Yesu, est-ce qu'il faudrait-il faire confiance na Moïse Katumbi na niveau otoza ya makambo otoza? C'est au moins question opposée. Ezali question moko makasi parce que na politique koloba kosala confiance na mutu ezali te kotala neti par rapport ya autaki na majorité présidentielle mais bato bakoye kosala confiance na ye ezali bato baza ko croire na ye que ye nde mutu ako fungolela bango ba voix
pona bakoka pe par exemple même bateau bazaki na inquiétude pona yé pona ndenga zako collaborer na ba force du mal dans le passé. C'est bon omoni encore une fois Nathan tolingi multipartisme, tolingi toloba démocratie, tolingi liberté d'expression. Bon, nakoki surtout pas koloba na batuke, batu ba croire na ye, po wana isa bato bazalaka soki boza groupe moko, boza na parti politique moko, to bozo partager tozo soutenir programme mutuana, ndio koloba ke voilà bo croire na ye, mais il faut que ça na ba base moko na ba argument moko o yezo la ça eza na sentiment te eza na émotion te oyebi opposition na République démocratique du Congo bandi le loté bon eza te to zana manque ya ba dirigeant na opposition pour le loto le ba ki voilà sauveur aye to croire na ye to landa na ye mais il a sa place na politique ya République démocratique du Congo likambo ezande sikoyo mutu na mutu aye ba ndenge nini ya kosalela ba talent naï, ba stratégie naï surtout. Donc il a un mal nécessaire. Non, na utiliser pe comme un mal nécessaire te. Pour les lots azo sa publicité mingi na média, ezaka kapona ndenga outi ndenge kisha aucholo ba outi na majorité présidentielle kuna esa qui était azo pouvoir, azo la gouverneur à Katanga, ex Katanga, to ebieza province munene, ezaki munene kuna, deuxième na République démocratique du Congo, richesse peu zakuna, na yepe ndenga s'enrichir, bon, na ngoko tate na bandenge nini à s'enrichir, ba to République démocratique du Congo ba bien très bien. Nyo sona izo pesa ye, ba position moko oyo, na publicité bazo sa elaye, na ndenge bako intimider ye, na politiquement bako utiliser justice. Bon, yangwana siko, eko sa siko neti, e bungisa, ba référence ya batu msusu oyo bazali na politique oyo basaka deja likambo ekoza malamu eza likambo akoza na stratégie ya ko se reconnaître et pe akoluka surtout ko sa alliance potoko ki kondimate que eza na mutu moko kaka ye moko parti moko kaka yango moko nde eko faire gagner biso etumba oyo ya kolongola dictature ezoninga oyo esi installé oyo ya Joseph Kabila même UDPS to salaki na bango makambo na 2011 omonaki yo moko bango bakantaki bango moko kaka ya chichi mais omoni kozanga kondima kosa ba alliance pena batu msusu même ceux qui ba ko apporter bino ba voix ya victoire te mais stratégie wana alliance wana network wana réseau wana bino boko sala ezalaka pe na influence nango msusu o ezalaka nango nde likambo o na kokoloba yango wana kisa. Est-ce que Moïse Katumbi était mal nécessaire? Ah, Moni Ndenge vient expliquer, vient Kitenge. Il faut qu'on ait une histoire à bateau. Donc, il y a Asali Moussala na Ekuna na Katanga. Aza quand même, Moni les faits se montrent. C'est long. Donc, Aza populaire na Batunaye. Même ceux qui ont tali opposants. Beaucoup de gens pensent que Katumbi a des potentiels parce que Nakatanga Sali Moussala nae. Mais en même temps, cette perspective nanga eza que yepi aza muto donc Sali wana opportunité nae. Donc eza oyo na lobeli yango na première ronde eza ngo opportunisme. Wana eza ka politique. Donc ba politicien batalaka wapi naza na chance belle parce que par exemple, imagine que ce qui y a ça là qui déjà na Kabila ba dire na ya lobby que troisième mandat yonde okozua par exemple ndenge Poutine a sala kana Meldev wana za qui scénario possible to éviter ce qui na cadre wana il pourrait laisser le PPRD c'est longa donc il paraît que opportunité za là qui te que yende a comment à suivre Kabila et pour cela à sali ba stratégie wana donc les ango opportunisme autrement en politique. Alors token na deuxième volet ezali likambo yo ya to renfermer page ya Moïse Katumbi token na likambo ya Beni ya massacre ya Beni papa yesu kasi to mona kana bamboka ya poto ya mikila poto
totikomona na Belgique suite à déclaration il y a Erdogan président ya Turquie o alobi mais terroriste wana o asalaki makambo kuna tokangaka ye awa bino batu soki bosengaki ye ba service secret belge pesaki biso ba information kaza kuna toyebisaki bino tokangaka ye awa suite ya ba déclaration na ye kaka suite ya makambo alobaki ministre belge ya justice na wana msusu ya je sais pas moi na bosani portefeuille na ye ba démissionner ba déclaration msusu politique et que se suivre après kasi papa yesu na likamuneti oyo ya grave oyo ya modèle oyo batu bakwei massacre na Beni un président de la République qui ne dit rien premier ministre qui ne dit rien ministre de la justice de la défense sécurité nationale qui ne dit rien alors qui ça yo ozomone lango ndenge nini parce que na pays bato yebike ba makambu neti to utai komona na 2014 ndenge TV na asalaki nini after trading na epo na nini makambo ebimaki oyo ya dilo basalaki na ba criminel alors na pays na mboka na biso culture wana ezate yo omoni yango ndenge nini point de vue na yo eza ndenge nini kisa na likambo yo Omoni Yannick point oyo ezango point oko très important parce que tozana ba différence perspective à analyser yango ba mususu balobaka ezango à partir ya perspective néocoloniale donc valeur ya mutu mwindu homme noir valeur na ye ezalaka wapi par exemple tango tomoni ba massacre na Charlie Hebdo tomoni ba président africain basali ba déclaration ba kei na France par quelques journalistes qui ont dit quelque chose et attaqué. Donc, Bakene à Paris, président à Congo, a fait la déclaration. Mais, t'as là 17 morts. Ce n'est pas 17 morts à partir du 3 juin. Ce n'est pas la première fois. Donc, c'est comme si comme une normalité donc Valéria vie congolais alors qui ça ozomona teke na point wana soke comme normal ba crime wana comme normal et que les politiques ou azali censé azali responsable ya population azoko zaba azoko télématé non seulement azoko zaba mesure te pona cc et si la mais azoko loba eloko azoko se pose ozomona teke y a pas état exact tozana anarchie moko total tozana slow de rail ndenge barbara na nini na néerlandais na désordre moko total au sommet ya mboka omoni désordre wana ebani même si que Taliban analyse il y a ba Nations Unies tout ça ba tunyo so ba lobby ke na région wana c'est en 2012 tezaki na M23 mais ce que Tali massacre première question il faut que se tourne nani oyo nde na manqué question wana nani ako gagné na massacre ce sont les peuples qui sont tués fallait raison et puis tout le monde directement na analyse même par radio Okapi tout ça les gens dépressifs rebelles ADF à Minobo mais ceux qui sont rebelles ougandais wana objectif na bango ezawapi vous comprendre donc et comme ba congolais ba commis ba victime massacre moko même objectif tobi angote donc il faut ils ont responsabilité à poser question wana mais en fait ezali responsabilité je rappellerai na balandi na biso ya radio Lisanga que touti ko deuxième appel ya ndeko na biso Dishik aza online pona ko intervenir na likambo ya massacre ya Beni malheureusement toza ko kende to sotaki déjà to lekaki déjà question na biso ya liboso na likambo ya Moïse Katumbi alors d'ici que qui ça pona okatote okozonga d'ici na 1 minute soko boza nani oza congolais to yibi déjà au fana na Amsterdam est-ce que peut ça point de vue na likambo ya massacre oyo euti koleka na nini na Beni. Ton point de vue n'a juste par rapport il y a réaction il y a peuple quoi. Ndenge tout le monde la réaction moi disons na Congo mobimba tout le monde attend mambisa ma pays mususu peuple na bango batele makabazo réagir gouvernement en même temps. Malheureusement il y a biso tout le monde la batba se concentrer plus na makambo ya Katumbi en même temps makambo ya élection bien que ça peu important mais oi tout ça la masiko est vraiment très douloureux. Malheureusement batba prêter attention à ngote pendant que tout le monde na Kinshasa batba ça la ba fête kuna sur ba propagande bango ya masanga ya musique
na est bato balinga bazokufa moto azoyebelango te ezotelema te. Là c'est vraiment trop choquant. Alors on a partagé mon point de vue nanga quoi. Alors, et surtout plus que... Pardon? Ouais, alors ça on a comprendre bien ozoloba toza na ba problème makambo zo le kana Kivu mais etalika ka bato Kivu même na kati ya population congolaise baza divisé pe. Effectivement, et ça fait bon quoi. Surtout plus na capitale parce que kuna c'est comme le quoi ba fête les cas musique ezali ba tukuna bazobina mais oya est bazu babo sani. Alors tout temps ba Facebook na ba réseaux sociaux oui d'accord ba to ça ba tout ba ça na sur ordinateur ba téléphone. Impact aux amakasi ceux qui ba sur place ba lobeli yango et l'équipe va discuter sur yango pour compatir quand même na bandeko ba sa musique que non oui. Tout ça conscient makambo ezo les kabwe toujours fêter caractère ceux qui toujours binate toujours partager douleur na bino ensemble. Merci d'ici papa et ce point de vue na ona o d'ici kalobi division na kati ya population congolaise oyo ça que tout le monde akutu makambango oyo photo monate vraiment alobi makambo za mutuya mais nga nazo mona ngo division te tant sur eza mo e fan na place na ngote mais nazo mona ngo passivité donc peuple côté mususu aza passif na situation ndenge ezali mais na Kinshasa to ebiango bien ezali kambo ya ndenge basala bango surtout taina no chaîne nationale ndenge ezali na maboko ya PPRD est-ce que bango bazo sala campagne ndenge ni na population pour makambo wana bazali na bango makasi ya kotia police ba char de combat esika oyo batu baza ko sa lutte pacifique pona ba droit na bango na pays mais esika oyo bitumba il faut ezala kuna na est pona koluka ko protéger population bazali te baza absent. C'est ça le vrai débat. Yango moni tokoloba kaka baza ba incompétent baza na manque de volonté politique pona kolongola pays na crise parce que la crise moko sécuritaire eza kuna ba ninyo so ba basai na pouvoir vraiment c'est assez. Alors papa c'est trop parce que ezali un groupe terroriste ou ezali ko sala pona groupe pona intérêt à mutu moko ezali kabila parce que terrorisme ezaka raté ko ba bombe et exploser li kamolobi wana to ebiango bien que ba groupuscule nyonso wana o ba ça ba guerre kuna voilà ba ka ko sala suka ba alliance politique na PPRD voilà ba kotipe na parlement M23 donc yangwana to lingite koya na batu kokota na batu na pouvoir na manduki po bango moko pe bakota ki na manduki na pouvoir donc bazo sala ba jeune na bango wana batu po ba déstabiliser pays comme ça bazala na ba excuse ya ko continuer ko fana na pouvoir. Alors papa est comme Kabila balobika il n'entend que la logique des armes et puis d'ici na qui s'endenge balobika Kabila n'entend que la logique des armes est-ce que ekoki ko zala pe manière oyo parce que ayoka kaka logique wana yangwana gouvernement na yena batu na bazali indifférent na bande ko na biso bazo koya na beni 30 secondes à chacun qui ça moni de chic na vie qui tenga ba le bango ba analyse en za fort selon nga les deux choses là mobilisation donc information en même temps participation à peuple en même temps perspective nanga moni c'est possible que OESA ba stratégie à cause au pouvoir parce que ce qui pays a déstabilisé ba élection est nécessaire autrement il faut ba recherche ça là parce que c'est la vie congolais qui est perdue donc il y a responsabilité à parlement congolais que ça là ba recherche parlementaire ba analyse pour que toye ba objectif nini ya ba massacre wana d'ici 30 secondes. Le point de vue dans surtout plus qu'ils a lobby mobilisation et peuple qu'on a que non faut pas aller informer faut pas qu'on la tali kambouala na kati ya nzoto na makanisi na bango parce que yango le mde ko pousser batu pas sur conscience faut ba télément pour forcer le gouvernement à changer à la décision sur makambo et autres c'est passé na côté est quoi. Merci. Donc plus faut informer d'une manière ou d'une autre. Merci. Papa, sous conclusion? Oui, Nasseng, merci d'avoir participé parce que enrichir programme Nabiso Lelo, point de vue n'a conclusion n'a pas partagé. Merci Ezaki Radio Lisanga tokutani bongo jeudi prochain à la même heure Ezaki Abino Yannick Abo Matono na kati Radio Lisanga na pesi Dishik na remercier Dishik na Kisambote tokutani jeudi prochain ciao ciao.
ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali se